Merci Elumbe Lumbe ekoti na kati ya bloc patriotique. Tango banda ko makambo bloc patriotique bande wana ande ko Bruno. Yo mwana mabe. Olinga ko makambo kaka oyo boy usana maîtrise te. Wana za ki introduction. Ne boyebi. Tuza ko réfléchir, tuza ko lobela makambo za ko leka mboka Congo. Makambo to so lobela pona mboka Congo. Eza ebelé mais to za quelques points essentiels mais après donc au sur aussi du Congo, beau s'abonner massivement, beau liker, j'aime Nabino, partager l'émission. Ils appellent une façon pour Nabino pour soutenir la chaîne de libération aussi du Congo. Il y a une opportunité, bisa au boutoir pour mobiliser, bisa au toit pour loba, bisa au boutoir au tali sabai mokili, bisa au tout ça éveil patriotique d'élaborer ces affaires travailler. Dès yangwana eza musala au biso tondima pona kuswala pona mboka Kongo nde bozo mona nde na bisa kibilo mikanda DG bimaki na ndeko Lumumba kende kokosa yango na ministère ya pour informer le 28 yo mutuza na besoin ya kuya ko participer na kati ya activité wana parce que to kei boso ambassade ya Russie pona uyebisa bango monsieur Poutine, nous la jeunesse congolaise nous avons besoin d'une coopération bilatérale entre nous et la Russie. Oyo déjà makamoni na bisaki bino eza kokene na nzela malamu yo mutuzana o makolo ya kolemba osa makolo ya kotamba malembe c'est le moment pour osa la surprise que no bande ko Bruno balobaki parce que 28 na tongo à partir à 8h déjà 9h tozala wana na ambassade ya Russie bisika oyo ba jeune congolais ba kotelema pour kotalisa que non coûte pouvoir à Chilombo avant 2023 il faut ba ligne et ça a déjà bougé il faut qu'on tracer déjà ba nouveau paradigme et puis qu'on tire ba nouvelle direction. Il y a une chose qu'on a besoin pour participer à la activité le 28 autres mobiliser plus de 200 jeunes. Numéro est on a plus de 243 81 73 11 702 pour la bande ko oyo boy on va na musique on va na bumbu on va na machine on va na maluku robenga numéro na pour que non bisika to sala embarquement to transport na biso pour quitter na centre ville kuyebisa monsieur Poutine apesa biso ekoki pour que accompagner biso to se débarrasser na régime ya Chilombo na régime ya occupation oyo boy Félix ayeko ko biso na kati ya occupation nena bisaki bino lelo monde entier même na kati ya ONU batu banso atikali ko défendre la cause ya RDC. Monsieur Félix Akei na accord à Nairobi le 19 awa boy na Kenya mutu moko tatikali ko côté la RDC même makambu oyo boy monsieur Félix alobaka na Congo Brazzaville que Rwanda des pays agressés Rwanda des parmi bato baso bunisangai kuna monsieur Félix a kangi munoko alobe loko moko te donc kuna bakei ba imposer Félix asuki kaka andimi je suis venu pour se retrouver moi et mes frères président mais on s'est posé des questions depuis quand yango so biso tozo ebisa bino parce que tout ce que vous êtes en train de voir là ba multinationaux baza sima makambo wana nde bozo mona ba manipulation ou non 7 pays d'Afrique de l'Est wana et vous allez diriger par ba Kenyans oh non c'est ça manipulation parce que mission na bango ezali lokola RDC bakuti ba diriger baza très faible bakuti un soi-disant président faible de bomoni bazo manipuler parce que bayebi que Félix soit lobby bakobeta ye bakobomae ndenge basalaki na musée yango siko na minute oyo bozo senga na ngai yo mona Congo totelema poto bundu apona mboka Congo to sensibiliser bande ko bisika bazali parce que nous avons subi des trahisons en trahison lelo oyo boye na ba ressources na kati esika tukutana kina ba autorité misusu ba biso ba chancellerie aujourd'hui plus de 500 officiers rwandais basés na kati ya armée congolaise et puis de deux bande ko eza révélation makambu obo Félix ayeba ko no mboko eza mboko ba ya mboko ya mvuluzi. Or monsieur Félix akenda ko négocier na ba M23 ba pesa bango ba promesse M23 ndé na zo bisabino awa muto ko zala contradiction alu quand même bénéfice que chaîne moko songolo pakala pona ko contredire makambo na zo loba na kati ya armée congolaise nous avons 500 officiers pas n'importe quel officier il y a aura na kati ya armée na biso et puis de deux na kati ya armée na kati ya union sacrée na gouvernement Félix andima ko signer ba accord o bonakati ya
union sacrée na bango wana baza ko diriger moka M23 baza représenter. Bon, maintenant tango bino bozolo baké to soutenir ba FARDC na biso, to soutenir ba soda mbongo ko beta mana concert ya le 30 juin. Quel FARDC obino bozolo ba? Mbongo bozolo ba bozo kongola pa bopesa ba officier rwandais ou bien bozo kongola pa bopesa na ebité quelle armée parce que nous n'avons pas jusqu'à preuve du contraire une armée. Runiga aloba yango ke ba signa ba accord. Runiga za mokonzi ya ba M23. Makambo bino bana ko sala yango ta bana ko signer ba accord na bino secrétaire monsieur Félix na monsieur Runiga. En ayant l'idée que bozo sala ba accord wana entre bino mibale, mais ça pour autant se rendre que non, vous aurez des problèmes avec la population congolaise et le moment de la vérité comme bima. Tant que bino bozo senga ono M23 za groupe agresseur. Mais yo au travers Claude Ibalaka obo tinda yake na ko négocier na ba M23 bo pesa bango ba promesse ke ba kolongola bango na kati ba condamnation bo pesa bango Amnesty International bo komisa bango parti politique dans les jours à venir. Bande ko bozo mona. Et puis par après vous allez voir les fatigants mais traiter de tout mot koloba ono Bruno yo makambo zo lo ba na est-ce que ça la maîtrise. Oui na lo ba makambo na ça na maîtrise parce que j'ai eu le temps. Yolobita e kande bino boza kuna na pouvoir na bino na nyamu nyamu. Biso toza na kati ya résistance, dans la résistance, on a aussi des gens. L'autre fois là nga ba yamba pa batu ya unita bien mais que on peut baza na kati ya circuit zo le kana est. J'ai été reçu par les autorités à MONUSCO na RDC. Je crois beaucoup intimider nga par rapport à quoi? Botika ba ventir wana. Congo za biso nyonso. Personne n'a le monopole non Bruno toko bomayo parce que sont les mela balidaro bazo bakono baronde baza bande kona biso. Monsieur détrompez-vous. Moi je suis Bruno Mimenga nazo bunda bituma pona mboka na ngai. Soki ba intimidation na bino boluka batu na bino ya mike wana ba fatigant banani wana obayemba kana ba balabala bazangilo kwa osala. Biso tozo réfléchir pona mboka. On a étudié poto sunga mboka na biso. Mlema contexte aboy. Quand vous demandez que non boya to bunda ba M23 quel M23 au bino mongo bozo parrainer bango M23 bazana kati ya gouvernement M23 bazana ba kati ya institution avec 500 officiers généraux colonels major full ba capitaine bazana kati wana isa ba officier rwandais o boy bon tant bozo ba makambo vous les fatigants na bandeko ya bloc patriotique bozo ba makambo po ba intimider Bruno Mimenga. Moi je suis intimidable. Nena zo bisabino. Kolongwa na biso na ambassade à Russie dans les jours à venir, to que nous coûte un président ya Corée du Nord. Pour vous faire comprendre que non, il faut bouger ma ligne. Parce que bino boke ko signer ba accord. Ça pour autant qu'on senga aval ya peuple. Na zela ba député nationaux. Félix à se permettre luxe à ko signer ba accord pour la Rwandais pour ba tuwana ba ya. Ba soda wana ya Afrique de l'Est, ba Rwandais ba Ougandais au Félix est bien très bien depuis les en opposition na bango lukuta na ba papa na bango baya et que ça guidé par ba soda kenyan oh boy ba ko bana ko bomba mama na biso. Et puis petit à petit to bana ko zanga mabele parce que ba twanta ba bana ko s'installer ba ko komisa ba mboka na lokola bango donc mabelo ne komi ya bango yango ko biso to bi non et ko ça ba bongo te. Il faut to benga na batu oh boy. Félix doit partir parce que nous avons compris que Félix a incarnation à mabé pour les Congolais la minute oh boy. Claude Ibalaka. Akena ko négocier na Rwanda monsieur Félix. Est-ce que makambo na zo le bon na zo kosa? Même bino ba fatigant o bozo ko ba ono Bruno vous n'allez pas me faire taire ma bouche. Na ko dénoncer bino et puis toujours sensibiliser ba jeune. Bozimboka. La paix ne se négocie pas. On défend la patrie. On ne peut pas monnayer notre souveraineté. Bon, qu'on négocie la Kimia. On prépare la guerre. Il faut une bonne armée. Il faut restructurer une armée. Quand vous dites vos choses là, est-ce que vous soutenez la FARDC avec quelle armée vous formez? Monsieur Félix, on négocie. On ne peut pas négocier. Kimia, il y a un État souverain. Bon, qu'on négocie avec papa. Ça, c'est quelle histoire ça? Il y a un ici, dans les jours à venir, déjà tu côté à contact, naba bande konabiso, au botozo soana bango, pour que non, tu mettre bino de côté. Actuellement, tout le monde trahison. Na kati ya bana mairie Patrice Lumumba, ba maman nabiso, Juliana, ba kulutu nabiso, Laura Lumumba, ba kontina moleke ya Félix. Ata ba wangani ke boleka nyakate. Qui peut vous croire?
parce que bitumba Emery Patrice Lumumba abandaki kobunda ngo te pona famille na bino Lumumba. Lumumba menait son combat na niveau universel, na niveau africain, à niveau africain. Mais aujourd'hui là, tout ce monde a na Lumumba, bazo seka et comme ça. Ce qui s'est passé, ce qui s'est produit ne mérite pas sur Lumumba, on considère ça comme un crime contre l'humanité. Et ça crime génocide même. Les Congolais bana Lumumba pour faire son en Afrique. Kulutu nanga lora et loko bosali Bokisi Afrika Sony parce que ceux qui na Ghana balobelaka Lumumba, aucun na Congo Brazzaville balobelaka Lumumba, aucun na Russie balobelaka Lumumba, aucun na Corée du Nord balobelaka Lumumba, mais lelo oyebwe monsieur Félix ayei soki apesi bino discours nini na mwa kanyaka bondimi bozwa Lumumba et akokundama et pas ya Félix oyeboye Etienne Tshisekedi azalaka parmi ba commanditaire ya Emery Patrice Lumumba. Pourquoi on peut avoir une réflexion si courte pour Mbongo? Ça c'est ridicule. Tant qu'on va payer Missou de Moni Biloko Aboy, les Congolais sont des stupides. Bah de Kobolim, c'est peut-être le terme. Papa ya Félix, n'est-ce pas ça Bouro ya Lumumba? Et aujourd'hui là, vous avez qu'on soit l'ino wana soit disait à Lumumba, qui vous dit que c'est l'ino là Isaiah Lumumba? Et puis vous ça matanga na eloko l'ino boebite que Isaiah Emery Patrice Lumumba, c'est pathétique. C'est décevant. Le monde entier comme ko sekabiso parce que bana Emery Patrice Lumumba en complicité na régime ya Félix bandimi kozwa Lumumba koyana tandis que batu o babomi Lumumba jusqu'à preuve du contraire bazo reconnaître le konate kaka ba regret et koso eninibu siko bino siko temps bozo sala biloko abo biso ba oto so bunda bitumba biso ba oto so dans des carnations Emery Patrice Lumumba so yi papa na bino azalaki ko bunda bitumba po ba ya cop. Il a fallu négocier toi Belge mais si Lumumba n'a pas pu être à la hauteur, il y a qu'on négocier libération mais ce que bino bana bako négocier par rapport à quoi na Félix il n'a jamais gagné des élections. Est-ce que lui Lumumba est là qui pona corruption? Est-ce que bato prétendre lelo? Est-ce que tant Lumumba qui n'avait c'est papa na bango bango? Et ça génocide, crime contre l'humanité. Il faut tout le monde en réparation, justice c'est ça les mains. Même à titre posthume, Sambi Etienne Tshisekedi. Mais bino bokei, bozo sepela, bozo bina, toya matanga, Emery Patrice Lumumba, lino o ezaye. Non. Bozo evoka ba raison, bozo evoka ba argument, izanga mutu na makolo. Oh non, soki basali, basimbi lino wana ekoko ma poussière. Mais papa, na ngwa bisi bino keno, soki technologie niveau mati. Tout ça au 21e siècle. Lino wana bazwango bakosango na ba pareil ya minere na poto bisika ezalaki mais bazubino likolo mbongo bana Patrice Lumumba oyeboye o no toka na Kinshasa bakenda kosala autopsie ya lino mais ah mon Dieu na somituna soki na Belgique na France na États-Unis na Londres bisika o ba matériel ya makasi ezali kuna bosali autopsie te po boye bakendo lino na so Lumumba so na somituna na Kinshasa na bopito oya ngungi oyo boya salité na mama monde bozwali na boka na kosala ngo vous avez réduit, vous avez monnayé la lutte de Emery Patrice Lumumba mes frères. Vous devez savoir que non acte bosali biso tant que libérer mboka vous les affaires de Lumumba oh boy boké on négocier na traître de la République Félix Tshilombo. Vous serez aussi parmi ces gens-là. Génocide des ennemis. Na Lumumba babomi mutu balongoli mino na e et puis mutu aboma Lumumba il est encore en vie. Si Félix Azaki n'a besoin que nos réparations que son 2000 non arriver à Lumumba ils ont réconciliation pour Namboka mais nous avons des problèmes ici trop sérieux. Des problèmes de l'Est Félix a quoi résoudre la montée. Des problèmes avec les M23. Est-ce que Félix a résoudre et puis Félix aluki asakapare na dossier wana na makambo ya Lumumba ono ekoti na bilanga tala niveau ya bonyama peuple congolais yango na zolo bisabino to la muka to benga na batu oyo boye ces gens ne méritent pas cause la bisika bazawana batu baso mériter za yo ezanga ezande kokuna mama océan pour que notre gérer mboka oh parce que selon vision ya Lumumba abana komona un Congo grand abana komona un Congo rempli de potentialité un Congo rempli de la culture un Congo rempli batu ba longo kala ba mboka na ba kuma kwa kusala misana Congo to développer ba métro ya banzela ba mai et koso Félix akosa kuna na loja que no ba osela Lumumba nini no
monument ba osa les communes. Est-ce que ça les ma? Les gens et puis boyer bon dimi bo se laisser manipuler. Félix a na Rwanda pesa ba promesse. Félix a pesa ba promesse na ba to 1-23. Bisika tout Félix aleki. Et le lo obo acte salemi wana ya kuzo ba soda est ko na ba na Congo. Isa Félix a humilié ba FRDC na biso. Et si on avait des généraux acte wana est punissable. Et si on avait des dirigeants, une justice assise, place à Félix, il y a la prison. Yango wana bota la bande konanga na bengi sibino na bisibino awa. Le 28 ko mardi, yo mutoza na besoin participer appui na yo na kati ya bitumbo tozo bunda to remettre ordre na mboka to bengana tous les Rwandais baza na Congo. So ba Rwandais ba ko vivre na Congo, baya na nzela malunga. Numéro ezali wana plus 243 81 73 11 702 s'abonner, partager, liker, ils appellent façon à soutenir Bitumba Oboe pour que non, bah résistant tant que bima mukolo wana, tout ça l'appelle à moi, ma casse. Ce que tu as dans ma cambozo le Canada Congo, na bisa abino awaboue. Vous allez voir les jeunes baso défiler na ba télévision ko fingaka bloc patriotique ezaki libération à Congo, bloc patriotique ezaki soulèvement, bloc patriotique parce que batu wana tant na baka awaboue que bloc patriotique mutazo financer yango ezaki Kabila na Moïse Katumbi. Bande konanga to bande ko bunda bango résistance ba finga ngai ba loba nga ba makambo belé. Aujourd'hui où en sommes-nous? Est-ce que depuis ba sangani na Kabila ba libérer déjà mboka? Kabila a une décision à celui qui a parti à marche ba tambola ka mukolo na awabu. Ce qui les 6. Oh non to soutenir ba FRDC na biso. Ba yokana ke batambola côte Shadari Mopanzi ba oyo Mopambi ba oyo pe kuna Mopanzi. Ba ko sutuka boy. Ba monsieur bazui zela ngaba. Ba monsieur bazui zela échanger. Olie batambola bango tout esika moko. Mutu na mutu alukia se asaka pare nango. Kabila lobite mutu akosaka na ngate. Ngai mutu nazo financer mbongo na ngai. Bloc patriotique yo mbolungana. Bozo ngape na siu na sima. Boya ko finga ngande bo message ko finga. Boya bisa siko peuple congolais to biso to banda ko bisa bino kulutu. Ndeko na ngai botika ko finga mozito ya bibatu oyo boye. Lelo oyo boye. Bloc patriotique kufi. Au moins ndenge basakani na bino. Baye basaleli bino. Bazui bo laver bango na peuple. Lelo oyo ba komi crédible Kabila ko na bino. Ayebi susu bino te bo pesi kanda parce que mbongo boliaki. Bo sa ete ndenge boyokanaki. Bon, na ngai et vous na ba fatiga. Na ngwaza raison. Tala niveau ya ba leader politique to za na Congo. Ba pekisi bino botika makambo ya bloc patriotique oyo bo. Biso la muka toza déjà makasi. Totika na bande na biso to kwesena Félix na Kabila. Ba mama bité, le quoi toza na besoin, Kabila muto apesa ka pouvoir, to kende nini ba leki na ba télévision, maman Olivier Lemba sombeli ba journaliste ba communicateur monsieur ala muka o totika ki na bango ba espace. Ba leki ko finga mozito médiocre. Lelo oyo boye, muto bino bo finga ki médiocre. Na bino bo kepa Kabila. Kabila yo wana asundoli bino. Bana ngo siko ba yimi ba médiocre. N'est-ce pas ça bino? Siko bino siko ba yo no biso to trahi la muka. Biso to ka kati la muka no. Tala ba leader otoza na bango, lobby bato baso se prétendre ko gérer mboka. Est-ce qu'on peut gérer le pays na lokuta na nzela magui? Donc différence c'est ça mon côté na Félix na bino bato na ça bloc patriotique. Kabila wana boy. Parce que ngai déjà na lobaka yango tant que ndaka sit-in na ville na boso assemblée, boso aseni. J'ai dit na ba chef na biso ya la muka. Na bi bomoni bato bomona bango oyo, ba dunia banani ba yei parce que bazoni nga biso to sukola bango na miso ya peuple et puis tant ko réussir mission na bango basa nini ba kei ba sundula biso nde basango basala ka biso kaka jeune afinga mozito oh non yo zolo bango pour la nini to sangana to zo pouvoir to bengana Félix est-ce que ko bengana Félix c'est sengi to kana sangana ba to bloc patriotique to kana sangana FCC to sangana Kabila siko zonga pe na télévision yo banda otinda batu ba no lukanga na ndaku ba bomangai loko zaki na besoin Kabila sombilo mapangu na ba mituka yaka pe siko ozonga na télévision na bino bato bozana poto bosalanga be mission Bruno olata ka cravate malongate bon le kapé ba ko dematir le long de Kabila liba na bino na Kabila soki siko boya loko ezaki pona mbongo bokepa Kabila siko ekomi ko luka légitimité boye pa ya peuple congolais bo sans batu wana baza batu mabe bakenda ki pa Kabila bakanisa ke Kabila kopesa bango pouvoir lelo oyo boné na zo bisabino Kabila bi pardon na bona makambo je ne vous reconnais pas Kabila zo reconnaître ba oyaye et puis Kabila très malin azo sakana bango
ao dribble bango tande bakomo telenga Kabila bengisi batu na ye na kinga kati tala bisika Kabila osaka na ba leader politique congolais ba homme politique congolais abengisi ba homme na ye na batu nyonso bloc patriotique avant ici bango alobi na kati na bino nyonso aboy bomisa candidat quand même parce que l'élection 2023 yango ezoya bango bazo bouler élection biso to bouler révolution bango tout bouche bé quand on moni ja perbe makami monoko na Moïse Katumbi Kabila tuni bango bolingi to bimisa nani ote mokonzi to bimisa yo mutu ozalaki populaire Kabila lobi non nga naza na besoin ya makambo na te naza na besoin na vivre nde mutu nyonso zo vivre candidat onga na proposer bino Moïse Katumbi tala bisika bloc patriotique na bisa bino ke bloc patriotique bato bakoyoka na te parce que Moïse Katumbi aza leader yo yepe ko toza leader yepe kuna za leader matata ponyo tango kaka Kabila lobi boye désordre kokufa ya bloc patriotique nyonso yango wana yango zo mona siko boye bakomi koluka kosala rétropédalage batiki mozito ye moko na lamuka azobenga bandeko boya bozonga na ndako ote tokena na bloc patriotique tokena kosala article 64 tosala article 63 tosala tozo pouvoir ngai natangi makambo na lobaka na classe je suis un cadre universitaire et pas basango et puis pas la université de kono ya pata punyo bino bokanisa wana vous les fatiga na bino bato bloc patriotique entourage na nga na vana mingi na basango na ba master na ngai o totana bona ba université on prend l'état à réfléchir ko tanga ba livre ko ba inspiration ya bato o boye ba revaka grand pouvoir bazoka ngwe pa peuple pouvoir bazoka ngona nzela te ko ne pas ya mutu ko misanga wana non parce que o za la limiter o za la bloquer même na ndenga ko salila ngo ndenge moko bene Félix azale lo o singana kingo bakangi Félix singana kingo parce que azwa ki pouvoir ya peuple te lokola biso ba Bruno Mimbenga toza na peuple ata ba tomiso so te Bruno tolinga olinga ngate na sali yoni bon ata so lingi ngate est-ce ba congolais so pe ba boyinga lokola nazo défendre mboka yange komi problème nene aboyi ke no Kabila mutu aboma Congo parce que bandeko bakena ko kende ko sa pa Kabila lelo boy asanzi bango tolo bango te parce que bino boza le plus fort pourquoi Bruno Zamuke naza suna droite pona ko ba pona mo Congo bandeko tolo bela makambo za ko leka na Congo na ndenga bosolo totika magui tripotage na kati ya politique parce que tripotage o boyango memi mboka na libulu profo Félix azwi mboka ko kunda yango ezo senga ko traquer Félix Félix est incapable ya koloba liboso ya Paul Kagame wana zo ka ba fatigan Félix aboy ko pesa muko atombolo mbote muko atombolo atelemi avimbi mais monsieur muko atombolo na bino avimbi abo pesa Kagame mbote est-ce que ko vimba ne liboso ya Kagame na ko bo pesa Kagame mbote Kagame ebika ke waza mwana muke peut-être za âge ya puberté mu zo sala to azo ngaka na ndako. Voilà ce qui s'est passé au Congo. Les leaders politiques congolais nous ont dessus. Les leaders politiques congolais, vous avez dessus la jeunesse. Il y a un autre qui diaspora. Bon, comprendre ma communauté ici, bino awaboy. Tala liwa ya bloc patriotique. Aujourd'hui, bloc patriotique na mito ya ba congolais. Bana ulinga wote bloc patriotique et dit moi kofi. Parce que kuna, bake ba bimisi Moïse Katumbi candidat unique. Liwa ya bloc patriotique ya moi. Parce que bino bande ko na diaspora. Tango biso tozo sensibiliser. Tozo bunda. Uka mibali. Le 28 aux ambassade à Russie. Contact na autorité ya Nord Corée. Babi ba koyamba ngai na ba mama osia na bande ko Lumumba parce que nyoso tozo sala obo. Poto bimisa mboka na biso ne passe. To bita to kima ba occidentaux poto kana ko sa ba mettre mususu non. Nous allons coopérer bilatéralement. Il faut qu'on restructure l'armée na biso. Ko doter yango na ba moyens. Ba soda na biso. Ba ko makofutama lolenge bo esengeli. Lino ya Lumumba wana. Il faut essayer de faire autopsie. Et ça que non, Félix a coopéré na bana Lumumba misusu. Crime salemi na génocide na Congo, génocide salemi na Congo, crime contre l'humanité, réparation salemite. Félix a lobini to bosana parce qu'il y a que l'homme mutaboma ki liwa Lumumba, papa n'est pas à na kati. Bota la niveau batu oboy, ba ko cracher, ba ko déshonorer Emery Patrice Lumumba. Bon, vous ceux qui ne m'aimez pas, ngai naza kunate parce que ngai nazo sala musala ngai
oyo boye natangeli nguna université. Je suis aussi journaliste et bien que non na bandina ngote d'une manière professionnelle mais naza ko sunga moko na nzela politique. Mais boye bango que ben intimidation na bino wana eza na impact mon côté parce que lelo oyo boye mbongo ya makambo ya état de siège Félix Alia 64 millions de dollars na Kinshasa na 74 millions de dollars bimaka po ikende ko sunga basoda Félix moko mi 64 millions na Congo. Alors bon bino bozo bakono eliwa ya Lumumba eza réconciliation. Est-ce que Lumumba anda bunda bitumba pona ko yiba peuple congolais mbongo? Est-ce que Lumumba anda ko bunda bitumba pona injustice? Soki Lumumba anda ko bunda bitumba linga coopérer na ba Belge tango zaka na prison. Bolongo wana to bunda nini makambo ya construction ya projet à 145 territoires. Mbongo ya 145 territoires Denis Nyakeru mutu akangango na Kinshasa. Alors, pourquoi boyi ko so batu lokola bana mikebo? Vous les fatigants na batu ya bloc patriotique. Bomoni bisika bosamboy. Ben on a bengi sibino bande ko ngai bo soutenir biso parce que nous sommes une génération oyo bonde na bisa bino. Chaque génération a sa façon, a sa manière de voir les choses. Ce petit garçon de Emmanuel Macron ko blaguer na biso te. Emmanuel Macron comme il y a des dirigeants africains et aujourd'hui la RDC fait la honte de l'Afrique dans la Félix Tshisekedi. Et puis tout le monde, c'est ridicule pour le Congo. Comment est-ce que le pays monsieur respecter le contexte à Boy? Emery Patrice Lumumba, c'est un grand homme. Il mérite déshonneur, digne, réparation avec réconciliation, avec justice. Il y a un monde qui non Lumumba a quand même à l'aise que oui, j'ai mené un bon combat. Et puis aujourd'hui, j'ai vu le Congo s'émerger. Mais au cas contraire, il y a Kadiosha, il y a Bande Konabiso, il y a 10e rue. Le lot où le Kabila a eu touché, il y a 30e fois comme état ancien président de la République, dans un salaire à 680 000 $, sur aujourd'hui 30 mois multiplié par ça, 680 000 $. Donc, dans 30 mois, au Kabila PMI a touché déjà 20 400 000 $ américains. Tala, Moussalani Kabila Saka na Congo, Kabila Boma Rwandais, et Kabila Boma Congolais, Kabila Boma Société à l'État, Kabila à tout à Batunama Boka. Donc tout ça là, tant de besoins comme ça Kabila millionnaire. Félix Azoïba, donc le Congo n'a pas de chance. Yango na bengi sibino bande ko ngai, to tiana no batu o mupanzi, parce que ceux qui totiki makambo o eboye. Tôt ou tard, vous allez dire que non. Bruno Mimbenga, l'homme de la paix, doit quitter nos esprits. Alubaka yango et puis makamo to zolo ba lobby to comme esclave ceux qui te protéger ma bébé na bisoté. Yango na bengi simino bande ko ngai. Il faut tout ça la armée à Makas. Jamais tu qu'on négocie pour l'indépendance na biso de Félix à Kosalaka le haut. On ne négocie pas avec la paix, mais on se prépare pour affronter la guerre. On peut affronter l'ennemi. Notre ennemi, c'est le Rwanda. Ba leader union so bomona ba on a bloc patriotique ba zolo ba awa. Oh non ba ronde ba zamande ko na biso, ce sont les ennemis du peuple congolais. Leader ko biso non to bundala ba ronde te parce que ba so banga. Parce que la Congo ezaka na leader moko muto zolo ba makambu o boya ba ronde mungoma kombata ezaka Adolphe Mobutu. Nani ngo contredire nga awa. Ata bino ba communicateur ya bloc patriotique. Bolelo o bonde ba boy Moïse Katumbi ba bimi leader na bino kuna. Boso nga lisusu ba ko senga peuple congolais bolimis. Bandeko bolimis nga mela mamai parce que bandeko bakendaki kuluka pouvoir na kinakati ba pesi bango te. Yango wana na bengi sio mwana Congo. Merci bandeko pona moi mai mongongo. Na bengi sibino to changer façon au sala politique. To changer façon ko mona makao. Na bisa bino loko plusieurs fois. Mukololo mwana Congo ko na musique leader moko ayelio na discours à lokuta. Ko no bloc patriotique ça article 64. On no bloc patriotique on des soulèvement populaire non parce que tout monde ba tambola akina ba poto ba congolais diaspora ba ministre ba mosolo pona kwa ko ça soulèvement populaire. Mais ba sala yango te à part lokuta Kadiosha ya ba fatiga na ba to bloc patriotique ti le lo boy ndenge tozo telengana lokola bana bitike menga na bike non na za mwana étiquette na bike ba mama aussi ya bazali ba mama Pauline bozali ba mama Célestine o bo soutenir ka bitumba o bo soutenir biso pour que lobby to binga na Félix le traître juda de la République parce que congolais sont commis ceux qui a demandé Félix azuka viobo et Syrie ceux qui Félix bisa azu asimbi ka stilo mutu sont commis
akokoma lisusu nini akoloba lisusu nini yango na bengisi bino le 30 juin mama papa elenge mwana batela mwana no na ndako concert kobeta mate nazo insister lokolo concert wana kobeta mate o makambo era lobi wana eza escroquerie parce que nous avons plus de 500 généraux officiers rwandais mbongo wana surtout vous avez pesa ba officier wana est-ce que ba pesa ba congolais non yango na bengisi bino concert wana eza financé na ba rwandais concert wana c'est un concert diabolique satanique oyo il y aura des morts alors pour na ko épargner bana na biso na mabe bo batira bana ndaku parce que concert wana nous allons peser de notre poids et que des résistants pour que concert wana ebeta maté donc la seule décision ya ko bana ba rassemblement ça maté vous allez voir le 30 juin to kozala wana pour na ko non na concert wana parce que ça brûle à l'est de notre pays ya lelo na suki awa boy talaka bitumbo tozo munda tala dimension ya combat tala dimension ya résistance tozo ko sala numéro zali bande ko nyonso bozana besoin mukolo wana tozala ebele mobondo numéro zali plus 243 81 73 11 702 plus 243 81 73 11 702 wana oui ko benga parce que maman aussi ande na bisaki bino mikolo soki bobenge bokozwa été parce que batu obo bakomi kobanga bakomi ko traquer ba journaliste o bazo sala musala bazo informer peuple de près et de près de rien du tout bazo informer population ozala ozaki koyeba makambo eza kolekana kati ya mboka na biso nde bomoni soki bobengi na numéro wana bokozwa ngai et puis tokosolola pour na makambo itali ndenge nini toza kobongama pona libération ya Congo nde na bisa bino toujours liboka ya pilipili ici la raso na mokolo moko te soki nzamba lingi tokutani na bino na mikolo ezali koya